Kolala kolamuka bandeko nanga na makambo ya somo. Makambo ya somo moko pas possible. Tolalaka tolamuki na makambo ya somo bandeko nanga somo na niveau moko boko imaginer na bino te. Salut cher Bouchou, salut cher abonné, salut cher connaissance. Salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien, par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, cher abonné et cher connaissance, toye lisusu na makambo ya sifa lokwa. Bande konanga nungu ezo tambola na niveau moko pas possible. Tovandika boye toyo kozwa bapel, batu bakomi kobenga nini ezo leka na sifa lokwa toyo ki sangwa mabei. Sangwa mawa, toyo ki bande konanga somo. Na banga ki na niveau moko, na yoki makolo komi kolenga. Na mitu na nzambe o nini. Makambo somo boye nzambe nanga eza nini ezo tambola bande konanga na ganga kikutu tango na zui appel à liboso. Nde kolandelaka ndenge tolandelaka nde ba version eko bima somo. Bande konanga avant tokota na ba version na biso oyo ezobima et ozala nanu bien à sensibiliser batu o nyonso tu. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne abiso, chaîne moko kitoko, chaîne ya batoli pas possible. Et pourquoi pas chaîne Abana Nzambi. Je vous prierai bien sûr de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour. Tokos makasi. Bande konanga bozwa nanu bakiti bovanda somo makambo eza ya somo awa. Bozwa bakiti na bino bovanda botia mwa mai pembeni botia jus pembeni mwa sucre ezanga kanango te. Bovandi penza bande konanga boyoka makambo ya somo. Makambo moko ebangi sanga pas possible. Oyo c'est déjà 20 heures passées. En tout cas côté nanga na lia kananga te. Na kolia mwa biscuit na tie mwa bimeli nanga kandenge tomelaka. Mais kolia nde na kolia nanga te. Na kolia penza na kolia nanga te kandenge zalaka. Ici ekenda nango donc to batela libumu pla na système moko ya kitoko mingi o wapi. Bande konanga libala ya tonton décor ilunga e utaki ko salema. C'était depuis vendredi, samedi, dimanche ezalaki nde somo. Donc ezalaki système ya libala nde libala babalani na mwasi ya kibomwana na ye makamu nyonso pe ekendaki nango kitoko wapi kandenge zalaka makamu nyonso ekendaki tokoso penza tolobaka tokoso. Côté mosusu pe totala kuna majabu déjà baza na bataille de verre bande konanga pona ba oyo nanu balandi te en tout cas no senga na bino bokende pe kolanda majabu rafiki na système moko ya kitoko kaka système moko ya bien makasi. Bande konanga toye na sango moko ya pasi. Bato ebele babenga ki lelo bengi babando tuna est-ce que c'est vrai comédienne Sifa Lokwa akufi bandeko yango na yebisi bino tango na zwaki ka appel à liboso makolo elengaki donc moteme bando beta pa na lobi Seigneur o nini sango nini na oyoka to na komona plus de 5 personnes ba obenga kana lobi te eza nini na kota nanu na kendo zwa information makambo eza ya solo to eza ya lokuta bandeko na ngai somo makambo moko ya somo bandeko na nga. Il y a pas longtemps na yaki ko sala émission moko ya Sifa Lokwa. Avant na émission on a salaki ya de cela 2 mois na salaki émission moko ezalaki na prophétie moko ebimaki pona Sifa Lokwa ndeko moko azaki na États-Unis abimisaki prophétie donc ba audio ebimaki nango kili kenon il fallait ko sambela mingi makasi pona ndeko na biso comédien na biso Sifa Lokwa. Toyaki pe to salaki ba émission et puis ta wana ezaki ba temps oyo comédien na biso abando bela makasi ya bela ki penza. Et du coup quand ndenge zalaka toye ko fanda lisusu ko fanda nde ba information mosusu ekotaki pourquoi Sifa Lokwa a joué lisusu na ba théâtre te.
et du coup toyo ko vanda ka lelo ba appel ka ndenge na yebisaki bino en tout cas bandeko na ngai na bangaki je suis sérieuse bandeko na ngai na bangaki makasi penza Sifa Lokwa na minute oyo azomona na te na ba réseaux sociaux to mona yete ata na page na ye kutu ezalaka na Facebook kala wana abando ti ata mwa ba video kandenge ezalaka mikolo ya ta video ya pamba boye ezate Sifa Lokwa to mona ata ba matanga lelo Sifa Lokwa azomona na te atake no eza ba feti ba comédien ba balani comédien moko abali ekendaki ezonga to mona kayete donc présence na ye eza lisusu te na circulation bandeko na ngai koya nanu koloba sur ba rumeur ozo tambola ba nungu ke Sifa Lokwa akufi bandeko na nga botika biloko wana Sifa Lokwa azana ye en vie azana ye en vie bandeko na nga azana ye en vie en forme c'est vrai ya bando bela mais maladie wana esi la ayoki na ye bien nzoto esi ezongi Sifa Lokwa azana ye bien bandeko na nga akufi na ye te akokufa pe te toboyi yango na kombo na Yesu bino bozo ya kotambola na ba rumeur wana bolingaka batu bakufaka botika biloko bongo bandeko na nga eza bien te botika Sifa Lokwa kimia Sifa Lokwa azana ye en vie bandeko na nga na sengi na bino botika c'est vrai Sifa Lokwa azomona na te na ba réseaux sociaux na yaki a kosala émission pona bandeko o bazalaka toujours branché sur Étoiline Ines TV en tout cas balandaki émission nyonso mobimba ba comprenait qu'il y avait même beaucoup et encore beaucoup de commentaires ebele abatu basala ba commentaires pas possible Sifa Lokwa azana ye envie bandeko nanga eloko ezo sala ke bo mona ka Sifa Lokwa te bandeko nanga ezana ba makambo bino moko bomoi boyebi na monde théâtral na biso ezana makambo ebele ba bwake ne laka ba batu ba maladie na niveau moko pas possible muke ba bwake soki oyo maladie kuna donc ezaka bongo ba poison kutu koloba te na monde théâtral bolingo ezate ba olingana te bazolingana te na monde théâtral na biso yango bandeko nanga Sifa Lokwa après kobala na minute to oloba Sifa Lokwa azwa mobali na ye ya malonga yango na yaki kopesa bino information l'autre fois Sifa Lokwa azwa mobali na ye ya malonga mobali o penza lobaki ke non kokota lisusu ba makambo ba théâtre te na lingi lisusu komona yo teke na bato théâtre wana na lingi lisusu komona yo te na bato wana ba théâtre vanda na ndako libala mobali na ye penza oya yaki kobala ye bandeko na ngai avant kutu bandeko na nga baya kobala ye ba rumeur etambola ki ke non Sifa Lokwa il paraît que ezalaki na comédienne moko azalaki na mobali na ye kozala mobali na ye bolingo mobali wana ayaki kolinga Sifa Lokwa mais Sifa Lokwa ye andimaki na ye te alingaki mobali wana te siko tango ka comédienne mosusu amonaki ke mobali na ye akomi kolinga Sifa Lokwa yango comédienne wana abwakelaki Sifa Lokwa maladi abwakelaki ye maladi tala niveau na ba comédien na biso bandeko na ngai alors ko bwakela ye maladi wana après ba prière tant ba kendeki ba prière nde ba yaki koloba ke non mutu abwakelaki ye maladi ezaki na raison boye et ye ko sala ki aye ko zwa pe mobali donc ba circonstance kandenge kendaka aye ko zwa pe mobali na ye ko yebisa ye ke non comme ba bwakelaki yo déjà maladi kuna na boy nanga omikotisa lisusu na ba makambo ya théâtre zala musika na batu wana yango ti lelo Sifa Lokwa ajwaka na ye lisusu te parce que c'était l'année passée si je ne me trompe pas l'année passée oui asalaki vidéo moko alingaki azonga kandenge zalaka mais azonga kite ti lelo azonga te bientôt 2023 les aussi là azakaka azongi na ye te azaka na ndako na minute oyo Sifa Lokwa asi abali kandenge Bible yebisaka biso femme soyez soumise avant mariée pe à se soumettre na ba ordre à mobali na ye qui est le chef de la maison aye ko se soumettre
à se soumettre bandeko nanga kotala pe ba réalité mosusu elo mosusu pe ba réalité ya monde théâtral na bango wana eza somo ba réalité eza ebele bandeko nanga ba poison ezokende nango kilikili ba maladie ko bwakela na bandeko nanga ezokenda kilikili bitumba entre bango na bango donc koyokana eza nango te patience entre bango na bango eza lisusu te yango ezosala batu mosusu neti batu neti basifa lokwa mobali na ye apekisi ye keno kosalaka lisusu théâtre te aboyi ye pe avandi c'est tout à fait normal parce que koyokana eza te na monde théâtral na biso bazoyokanaka te koyokana eza ata muke te bandeko nanga ata muke te mais ce qui est vrai pour na batu mosusu bazolinga bayeba kaka eza nini parce que ba rumeur de jeux otambola ke sifa lokwa boye mataki ezo bandeko nanga santé na ye eza kitoko aza na ye bien bandeko nanga aza na ye bien sifa lokwa aza na ye bien bandeko nanga toyebi na communauté na biso babandaka bongo monaka ba rumeur soki botelemite omonaka ba rumeur wana ezotambola kaka botika sifa lokwa yango na oloba kaka botika sifa lokwa bandeko nangai pona bino bozolukaka sifa lokwa makambo mabe ekomela ye en tout cas botika na bino akokufa na ete akokufa kapete wana to boyi nakoki koloba nanga bongo na boyi penza makambo wana kokufa bikufa kufa na boyi na ngai na boyi bandeko nanga botika biloko bongo soki muto azomona na te mosusu to comprenaka nalobaka awa chaque jour na ba émission mosusu na lobi soki bomona mutu peut-être azomona na te soit engagement na ye et permettre yete que azala présente to mosusu peut-être ba circonstance ezo permettre te azala présente ou azala présente mosusu ezaki peut-être ba obengisaka yete neti na kaya sifa lokwa ezate ke no ba circonstance bo te mobali na yende ya boyi mobali na yende ya boyi bien qu'il y a tant de personnes balamuka ki balobi te aza mobali mabe mobali il faut kotika ka mwasi na yo akendo sala bandeko na ngai place danger eza place ozomona ke bazobwakela ka mwasi na yo ba maladie chaque moment ba instant nyonso bazobwakela ka ye maladie oko exposer mwasi na yo ka bongo mwasi openza olingi amoke soki oza mobali moko olingi mwasi te mais mobali openza lingaka mobalo tolobaka penza mibala solo bazana bolingwa solo olingi penza mwasi na yo en tout cas place nyonso olinga kaka obando protégeaka mwasi na yo ozalaka toujours ensemble ozalaka toujours sûr que mwasi na yo azana ba condition ya bien mais soki omoni ke ezana place moko omona danger na côté ya mwasi na yo en tout cas je ne vois pas le pourquoi oyo okoki kotika mwasi na yo azokende kaka na mwa ba problème wana te mobali na ye amona déjà malade babwakelaki ye en tout cas ezalaki déjà elakisaki déjà ebele soki peut-être azalaki mwasi moko ba prière te na minute to tolingi toloba histoire mosusu mais eza kaka ke non aza mwasi moko pe asambelaka ayebaka nzambe abangaka pe nzambe yango ye kosala ke ba circonstance mosusu en tout cas moyen eya kosimba ye ezalaki te yango mobali na ya se décider en tant que mobali alobi te mwasi nanga akosala te c'est moi l'homme c'est moi le chef de la maison en tout cas s'il s'agit à koloba kena kendo luka na okendo luka pona mwasi na ngai asal na ye mabete siko bandeko nanga sifa lokwa azana ye bien sifa lokwa akufi te pe akokufaka te nalobi yango akufi te pe akokufaka te ba o penza bakomi kotambola nango keno sifa lokwa ne plus nani muto ayebisi bino ke sifa lokwa ne plus botika ba makambo bongo bobandaka bongo il y a pas longtemps bozalaki awa na ebakata akufi ebakata bandeko nanga ba makambo moko alokuta botambola nanga ka pona kobetisa bato mabakupo ka pona kobetisa bato mitema ka pona kolelisaka bato mosusu bato neti basifa loko oyo baza bato moko bato ebele population tellement elinga bango pas possible population ya apprécia bango façon bajuaka bato abongo siko bokomi kotambola na ba rumeur ya bongo bandeko nanga boluka nini
boluka nini bandeko nanga toboyi na biso ba makambo na bino wana toboyi ba je na bino kandenge na lobaka toboyi na biso ba je na bino bobandaka bongo ti bokokota bozalaka bongo eza bien te si falo kwa bandeko nanga pona information ya kitoko si falo kwa azana e bien si falo kwa aza bien santé na ye esi ezonga c'est vrai abando bela mena minute oyo santé na ye esi ezonga nango normal akomi na ye bien aza mwasi ya libala ebele ya batukutu bakoya kotuna wa siko yango libala amemaki yango na ba réseaux sociaux te tondeni bandeko nanga eza bilo nyonso to bamemaka na nini na ba réseaux sociaux eza na babilo mosusu wi babema na ba réseaux sociaux mais na bilo mosusu bamemaka te ata soki aza star eza na babilo mosusu surtout vie privée na ye akoki jamais komemango na ba réseaux sociaux bobando mona kasi falo kwa zo présentaka ba film ebela batukutu babando kanisa ke non ndenge za boye si falo kwa azalaka mwasi ya tonton Omari zoka azalaki na ye mwasi na ye te pe atikala atate kozala mwasi ya tonton Omari te yango bomona ta libala na ye ya tour oyo aboyi na ye komemango na ba réseaux sociaux aboyi batu bamona mobali na ye to bayeba mobali na ye alobi ke eza vie privée na ye eza vie na ye aboyi ke non batu baya kokota kotango donc na minute boyebaka ke non si falo kwa asi ya mibali na ye asi ya bali aza na ndako ya libala aza na mobali na ye aza na ye en vie elle est en bonne santé donc makambo nyonso surtout ezokende nango ok aza na problème na mutu te mobali na ye nde mutu apekisa ye akotaka ba réseaux sociaux mobali na ye mutu apekisa ye penza azala mutu ba réseaux sociaux eza mobali na ye donc yango bomona ye aza kaka na coin na ye na ndako na ye na mobali na ye c'est fini yango bomona kata na bani bafete akendaka te bamatanga akendaka na ye te alingi lisusu te komikotisa na bato ya maboke aboyi na ye bandeko nanga ya mukie kaka na ngaki na ya koinforme bino ke si falo kwa aza na ye bien ata soki bato baoya na bainformation ndenge nini boyebaka ke no chez Étoile Nines TV en tout cas ayebisa biso nyonso si falo kwa aza na ye bien makambo nyonso tu ezokende nango ok cher Bouchou cher abonné et cher connaissance togomi na biso na suka la famille bye bye et à